Ngape sika nazalaki na lobi na mbongo te Seigneur salinga passe na mutema pour sangwa modèle na yokela kiango babi donc awa de somme nde na ju téléphone na kangi na kangi téléphone na po na mbongo tina monte na ju ka téléphone na kangi na kota mabondeli bandeko na lala libum na se na olela mwana na kokufa te Seigneur nzambe bikisa ekolo nanga bikisa ya bika nzambe na pe na mbongo otinda te nazoko ape na ba mbongo nini te ngana linka miracle na yo ekende Seigneur libumo na se bandeko na kota mabondeli pona mwana wana on dirait espoir abatu esalaki nde kosila pona mwana wana bandeko nanga na kota mabondeli na kena na mukuse pona okima lisolo yango me fona lobango. Troisième jour nanga ya prière nzamba bandi kosolola nanga nzamba yebisinga deli no koti mabondeli ozola libum na se pona kobondela ngana bi aminanga ozobondela pona mwana wana tangelinga kombo ngana bi Seigneur no bondela pona ye akufa te boyoka makambo nzamba lobaki nanga eloko eza nécessaire yango wana nzamba lobi nanga bo alobi bino bana na ngai na kamwa na nzamba na bino bana na nga na kamwa kabino nzamba lobi bo nzamba bina kamwa kabino bana na ngai boza wana na ba famille na bino na bandeko na bino na ba famille na bino boza na bandoki ebele na famille na bino ba pesa bana kindoki bozo bunda pe pona délivrance ya bana wana te so bana wana nde ba pesa bango kindoki place ba pesela bango kindoki kuna basengaka bango bato oya valeur na famille abi mwana oyo zolalila libumu na soto bondela pona ye makasi boye mwana wana azana kindoki so na kindoki na mondi na bango kindoki bazo senga ye batu o bazo senga ye kuna na mondi wana baza batu oyo ko lelo soki batu wana ta moko akufi okoza na susi makasi koleka soki mwana na akufi siko ye bazo senga ye misatu batu wana misatu o ka nganzambe na mbande ko nzamba zo yebisa nga abi oyo ka ngai nzambe oyo kaka soki moko kaka kufi na bango misatu soki moko kaka kufi okolela na ndenga mukete par rapport ke soki mwana na kufi olela na ope me ekoza ndenge monte siko ye bazo senge misatu puis mwana na azo komi pesa makasi po batu wana bakufa mwana na apesi batu wana bakufa na bango me na ba mabondeli na bino bozo bondela na mabondeli na yo yango batu wana bakoka kokufa te batu wa misatu bakoka kokufa te siko mwana na lokola kaka fo kaka batu wana bakufa azokoka te yango na mondi na bango kuna bazoko beta ye bazoko torturer balingi baboma ye na mondi wana po nzoka nde batu musu bakufaka po batu oyo basengi ye akoki kopesa bango te nde bango na bango kuna nzambe ndenge atiaka confusion na ka na bango nde ka tobondelaka nzambe tia confusion na ka ya batu mabe nzambe atiaka confusion kuna nzambe ayebisanga binga na boma bango te me natielaka bango ka bakufaka na mitambu na bango moko na mondi na bango kuna natieka confusion badeside ke fu baboma ye po azokoka kopesa batu wana te misatu ndenge nini azokoka kopesa batu wana misatu te bapesi ye bapuissance ya makasi po apesa batu wana misatu azokoka batu wana te yango wana ngai nzambe na permettre na ngai mwana wana akufa na ye po batu wana misatu balongwa na bitumba wana abi soki ka mwana na kufi na ye liwa o etelemeli batu wana misatu ya famille na yo ekolongwa mbala moko me
yo falo tika volonté na yo ntango nyonso na yebisaka bino bandeko na nga nazwa baku ebele na vie na nga likola kobondela sans kosenga volonté ya Nzambe bandeko tosalaka effort tobosanaka yango te surtout so okoti mabondeli moko ya makasi ozobondela mpona mutu mona mabondela makasi senga volonté ya Nzambe bandeko na ngai Nzambe abi na nga tala ndenge olali na mabele ozobondela pona mwana na bika abi na nga lobi kaka baningai kobenga wana Nzambe aloba na nga na fandi silence Nzambe abi lobi kaka baningai kobenga yo po bapesa osango ya mwana wana kakufi eningaki ezala lobi banga bapesa osango ke mwana wana akufi na ye ngai Nzambe mna permetaki liwa ya mwana wana nga Nzambe mna permettre liwa ya mwana na akufa po azobundisa bato misato azopesa bango bakufa nga Nzambe na permetaki baningai baboma ye na batu na ye kuna ngai nde Nzambe mna permetaki yango me lokola yo bondeli okoti mabondeli ozolala libumu na se ozobelela nga na sunga pardoni baloba ozobelela nga na bikisa ye yango nga Nzambe nazobikisa ye sikoyo obondeli na volonté na nga ta Deline abi obondeli na volonté na nga te obondeli kaka osengi mwana na abika yango ngai Nzambe nazobikisa ye alobi na longoli ndenge na permetaki ya kufa na longoli yango mwana na akokufa lisusu te na longoli yango mwana na akokufa lisusu te lobi kaka bakobenga oke mwana wana abiki akomi bonne santé akomi bien kaka lobi bakoyebisa obongo bandeko na nga leka Nzambe alobi pu akati na susumka Seigneur limbisa eza nde volonté na yo eza nde si déjà Nzambe sa décidé sa tiki ngai bandeko na nga nakomi ka lokwa kizengi na kati na prière nakomi lokwa kizengi na otala kanga bi ezalaki nde boye Seigneur ozomwa yango nga nazoteya yo ndeko na nga lero ozobondela mpona famille na yo biso bato tozala na bango toyebi bayebi lenga na pesa sije prière tobondela liwa longwa na mabota na biso longwa akeyebisika bikauki loba na Nzambe bandeko na bakufa te mais soki mutu akufa eza na volonté na Nzambe mais na volonté ya bato mabe te do bato mabe ata bakoboma ye mais faut eza na volonté ya Nzambe bandeko na nga lobaka bongo lobaka faut eza na volonté ya Nzambe po bato mususu o tozobondela mpona bango Nzambe akufa te azobela akufa te mama na nga azobela makasi Seigneur bikisanga mama bikiselanga mama ok kokufa ya mama na eza tamsu délivrance ya bino bana année passée mama moko boye abokolaka mwana moko boye très bien na obeta te so eza nani abokolaka ye bien azaka mama mobokoli na ye abokolaka ye bien mama wana aye kokufa lera akufi ndeko wana abenganga tozosola na ye alela mama na bi aza lokola mama abotanga po mama o abota ya kufa siko wana azaki mama mobokoli na ye noka pasi po na yebi mama wana na yebi ndenga bokola ndeko wana bien makasi mais mama nga kufi esalaki pasi makasi nga nalala Nzambe azolakisa ngai ndeko wana oyo na oyebisa bino tosolaki na ye ndeko wana balatisa ye omoni babenga ngo papier bato batonga bakutiriere boyebi papier wana soko kange on elamba ya pembe boye papier soki Vaseline fo yala papier Vaseline fo ya so na bosante za pembe so repasser yango ekangi elamba batia yango mina bilamba tolata siko on dirait ya mwindu siko balatisa yango na elongi ekanga ye penza elongi mobimba ya mwindu nga nazomoni na reconnaître ye nga na bi un tel na monde ya molimo na spiritualité na mona na kenda quelque part na kita na kuta na mutu moko elongi mbimba ekanga mainga binanya sali oboy
nani asali oboye na jusqu'o nazotia boye na bandi kolongola yango ezolongwa bandamu ndambu ezolongwa bandamu ndambu nazolongola yango so na tie boye pa na longoli engabi nani akomisa oboye pona nini elongi no mubimba bakanga ngo na papier mo elamba moko eloko mo ya mwindu mba moko na longoli yango nyonso wana pa na susu nkingabi Seigneur pourquoi na moni mutu boye elongi ne boye ndenza mbajo explique ngabi muta kanga ye mama wana mutu yimta bokola ye abokola ye très bien mais mama na zali na misama be makasi nzamba ndi ko ibisanga bana mama na bota ndenga kanga bango bano ye moko abota bande ko imaginer te mama na ndenga zaki bien bana ndele balingaki mama nde bande ko gâter mama na bango nzamba tali singa likambo moko na moko ya bana na ye na ibisa pe bango te na bondela ka pona bango nzamba ebisinga bwalobi nanga omoni makambo mama na sala batu nyoso yakanga bakoka kokangola matele tike ya zaki vivante bakoka kokangola mate kale mama na kufi ndenga na moni ndeko wana na molimo na eloko mwindu wana nzamba yebisinga mission ya mama na pona mwana ndeko wana ezalaka ndenge ni a expliquer nga na koto ate kote bele nzamba expliquer nga likambo moko na moko butu mobimba nzamba zo expliquer nga makambo mama na sala na vie pona bana na ye ndenga kanga mwana moko na moko en conclusion nzamba yebisinga ke lokola kufi siko bana na ye soki basambeli ba vie na bango eza restaurer letike mama na zaki na bomoy bana na kaka ko sambela kaya mike zaki pasi po babika ozomona etike mama na bango wana zaki na bomoy bana na po babika zaki pasi abina nga ndenge mama na kufi eza délivrance bana wana na moment o mwana moko na moko soka sambeli délivrance na ye soka sambeli pona likamne efungwami po mama na kufi bande konanga eza na batu musu bandoki musu na bomo ya mutu ifo kaka kufa po mutu ana zala délivrer bande konanga siko biso tiko to bondela ka pona bango na oye biso vérité to bondela pona bango bakufa te na lo bango na sa video mo na loba ke nzamba loba na biso aloba nanga nazo msa retour expéditeur te nzambe mutu alinga boma mutu retour expéditeur anga boma nga ye moko akufa nzamba pekisa eloko wango yango te ngeloba ke nasengela bandoki ya na vie mulai yango na nyonso faut kosenga volonté ya nzambe yonga na ba nzambe ba obani ba bomanga bakutana na yo babongola mtema so babongola mtema te sana ba oyo lingi indirectement na osenga volonté ya nzambe kati na batu wana ozomona po eza na batu musu fo bakufa po biso tozala na kimia na mokili oyo eza batu musu fo bakufa siko yo te odeside yango ngai pete muna odeside kufa na bango po ngaso na bandi kodeside ke ye akufa ta musu wana aza ne ya nzambe aza victime aza ya nzambe fo abongola nde mutema ozomona dona mama wana ezalaki ke fo akufa po bana ne bak na ipsi bino soki na bandi koyebisa bino makambo nzambe alobaki na nga mpona bana wana ya mama wana na mwana wana o mama na bokola bokamwe epi na yebisi bino ndenge mama na azalaki gentil ndenge azalaki bien osepela na mama wana naoka pasi na motema na benga ndeko wana na yebisa etala mama na makambo asalaka boye ndenge oleli na oye wana na regrete kutu kolela no ebele oyo leli wana po kokufa na eza kokangolama na bino kokufa na eza kokangolama na yo mwana oyo ya bokoli mwana ya mobali na ye ya bokoli na bano ye moko abota tala makambo asala bino asala boye na bandi koyebisa ndeko wana tala mwana moko na nzamba talisinga ke aza na problème boye mwana na musu boye correct ozomona mokili siko yebisanga siko mama o aboti oye wana azobela yuzaka nzambe bikisa mama nanga abikisa ime nzambe eza na volonté na yo nzambe na remake minu nanga ezoningana nzambe nanga liwa elongwa na famille nanga soki mutu akokufa loba eza volonté na o nzambe po volonté ya nzambe ezalaka ya bien
nzamba décider na mutu wana kufa seka décider ngo po bato ebele babika nzamba décider mutu boya kufa a décider yango po ayebike azotungisama mingi na mokili o akende kopema nzamba décider mutu akufa a décider yango po mikolo na ye ekoki nango na mokili oyo c'est ça ozomona donc nzambe asunga biso vraiment to yeba vraiment makambo oyo bolimbisi video ke il est 10 minutes déjà nzambe asunga biso vraiment eloko nini na ngai na bakisa lisusu bandeko nanga tokena onka tolobelo bana ndeko mwa ko mama de lilo bana fa okena onka mulai nasukisa awa moi ba exemple ezaza quand même nasukisa un exemple oyo eza très important na kokai kobosa na onte Saint-Esprit merci mukolo mususu na lala bandeko nanga na lala mbala moko avant na wana nazaka ndeko nanga moko azaka na zemi lende kwa nazaka na zemi na bandaka kolota ye mwana na kufi na bandaka kolota ye mwana na kufi aboti mwana kufi en tout cas mwana ngwa zaki na esprit de mort banda zaki na libumu nde na bandai ko bondela nzambe pa yebisaki nga comment pourquoi mwana na ninga kufa bayimbali ya mwana na pona nini mwana azana ye na libumu bandeko nanga bayimbali ya ye nde en tout cas na ndo bondela pona bebe ana o azaki na kati ya libumu ndeko wana ya famille nde sikoyo ekosala ke ndeko wana ayaka kobota aboti pe mwana pe abotami bien mwana botami bien ezaki na problème pété à l'après kaka mwana bébé ka wana mbala moko pa mwana banda ba maladie ka mwana bébé muke abandaki ba maladie makasi bazongi na mwana na hôpital nga sikoyo avant kutu bazonga na mwana na hôpital mwana sa botamaki na ye nga na lala bandeko na nga nazolota na munoko na nga naza na minu ebele ba minu ebele ya na munoko na nga penda minu pende ebele na kati ya munoko na nga mamu nazotala siko minu na nga nazosepela nga minu ebele boye kitoko minu na nga kitoko wana nanu na longwe linu te nanu namoni te ke o linu na nga moko ezaka ya kolongwe nga nakomi linu ya kolongwa linu moko elongwe avant wana naotala minu na nga na vision soki na ndoto nazotala minu na nga minu na nga kitoko naosepela nango mbala moko nasimba ka linu moko boye natala boye vitesse mba moko pa linu moko elongwe nga na kati ya linu na nga linu moko elongwe ya muke na simbi linu yango boye nga na bi nakomi kokamwa nasimba boye minu na munoko eza ya kokoka me linu moko elongwe ya muke bandeko na oyebisa bino makambo wana ondire kutu ndoto te ondire réalité na sisi kobonda na lali nde na ye kosutuka nasimba ka ninu na osepela na minu na nga efandi kimia minu na nga ezobouge te minu kitoko nasepeli na minu na nga mbamu nasimba ka kote pa mbala moko etiaki kondire linu etombwami mbala moko pa linu moko elongwe ya muke natabo linu elongwe nga te na mnome na komi na linu moko ya muke na liboko siko na bandi kokamwa na vision na so na ndoto na bi Seigneur nga nazaka pe na mino ya mike boye lino yango ya muke euti wapi nazosimba munoko nazomona place lino ya muke euti te nga na bi lino ya muke elongwe nga boye lino yango ya muke elongwe ngai Seigneur nazaka pe na mino ya mike boye nebi kute na omona pe vidi te na munoko na nga bolino euti wa bandeko na nga kaka na ndoto wana na yoki mungonga nzamba bandi koloba na nga nzamba azotala nga na oyebisa bino makambo na monaki nzamba yebisi nga ke yango na oyebisa bino tina oloba no ba minu na biso eza ba famille na biso na ndoto na vision ozolota minu no eza bandeko na yo mbala nzamba bandi koloba na nga na litoi na kati ya ndoto wana mungonga nzamba oloba na nga bina nga Deline linu oyo eza mwana ya ndeko na entel bebe wana nzamba tangeli nga kombo ya bebe wana abi linu oyo yango ozomona yango eza linu ya muke po aza bebe linu yango eza na kati ya linu mususu euti na kati ya linu mususu po linu wana eza ya bebe nasi bo comprendre na oloba
nzamba lobi linu oyo eza ya be ozomona ya mwana mukepo ya mukepo aza bebe aza mwana ya ndeko na yo donc ebimi na kati ya linu wana siko do ezaki vraiment confirmation ya makambo o nga na yaki koloba ke minu na nga eza bandeko na ngai le minu na nge zo ninga na bandeko na nga baza na problème le minu na nge zo longwa bandeko na nga bazo linga kokufa le linu na yo eza lisusu te yeba bandeko na yo ndeko wana sa kufa ki deja sa kufa ozomona nde nzamba lobi na nga ezaki linu moko ozomona ngo ya mukepo eza mwana ya ndeko na yo mwana ya ndeko na yo abimi na kati ya linu kwa munene donc abimi na ndeko na nga linu doki na kati ya minu na biso spirituel na kati ya minu na biso spirituel toza na minu ya mike mike minu ya mike mike o mamba bukuta mikuwa nzamba sunga pe ba minu ebuka na bino te heureusement pe bino pe bo mona kango quand même na okosa te quand même boyebi ke bino mo pe ba minu eninga na bino so yo ninga na ote kota na bati commentaire otala ndenge batu ba minu eninga na bango na video oyo uti oleka tolobeli makambo yango ozomona bandeko na nga nzamba azopesa ngai explication na ndoto na ngai euta koleka mwa bane uti oleka nzamba explique nga abi na kati ya minu no oyo ozomona eza na ba minu misu ya mike na kati ya ba minu wana do ba minu wana eza bana ya bandeko na yo donc yango mwana moko azolongwa mwana moko alongwe eza ye atangeli nga komba mwana na oya longwe bomunga na bi na rikritinga na bi zande ye mba monzamba lobi na nga deline omoni lino oyo ndenge longwe wana yo oza na nguya ya kozongisa yango nga na bia bon abi oui oza na nguya ya kozongisa lino oyo kabi o so na nguya na ngufuna zongisa yango na nguya ozongisa yango na bandolenga na bandolenga ngabi na nguya ko na nguya ozongisa nzamba bi oui wana nguya zongisa lino wana zongisa yango bande ko na zwa lino pa na chawe tata na kota lino wana ta na zongisa na fixe mino wana pa na susunki na lamuki mame na kamwe ngana lobi nazala kana rezo nazala kana rezo minu o ezande bande konanga dona bana bande konanga baza na kati ya minu wana de le wana minu nanga ezaki belé na munoko ezaki complet wana nanu ndeko na biso na mususu mwana noko na biso otokufa te bande konanga donc oza wana fo bondela pona libota na yo pona bande kono ba cousine na bana na bango ozomona na bana na bango donc minu no oyo monana eza ba famille na yo oyo monaka na spiritualité eza o physique ote na o répéter minu no oyo monana spiritualité eza bandeko na yo ba cousin na yo so boza ba matriarcat eza bandeko kota mama na yo so boza ba patriarcat eza bandeko kota papa na yo ozomona o ekangama na se ekangama na likolo ndenge bakoko na biso balobake biso bakongo toza ba matriarcat eza bongo tolobi te ke obondela siko pona bandeko ba papa ya papa na ote te ba cousin no pe bobotama ba papa leki ba tata mwasi fo bondela pona bango so baza pe na likambo nzamba otali so na minu na ote akoloba na o otali so na ba façon musu na bandoto musu so bondeli pe pona bango mais minu eza famille na yo eza famille na yo yo o mine nyingana ka o fo yeba ke ngafuna bondela ka pona bandeko nanga soki ba kokufa eza volonté nzambe ba blocage na via bandeko nanga yo za capable ko banzambe ba via bandeko nanga nyonso ba yiba na bandeko nanga ezongela bango ozomona mine ne bukana bamzu babinga na dota mine nanga bukana ba via bandeko no eza correct te eza normal te na ba via bandeko na yo ozomona eza fo bondela pona bango eza responsabilité na oyo yango ozomona bango na minu ezaka na batu mibale te na époque ezaka na mutu moko soki yo ozosalela yango te nzambe alongoli yango ake na mpa mutu mosusu wana nzambe te mutu aloba nanga nde na comprana yango na ndimi te kozala na batu mibale mutu moko na libota wana nde kaka bango bazalaka na façon mosusu na kimosuni sikoyo olie na kimosuni pe ezosalama bango bakoluka chef à famille na kimosuni na ebite so na ndenga kindoki to ndeni batie chef à famille mais en réalité est-ce que za ye wana o soka lobi likambo nzambe fa yoka pona famille ozomona
ye azo protéger famille na façon moko boye so pe na kindoke so pe na ndenge nini akoki ko protéger famille. Mais biso otozo lobela awa ya bonzambe sikoyo ya bonzambe baponaka yango te boko sala vote te bopona te ye moko nzamba kotiango kati na mutu responsabilité na e mususu na bosa na onte ne ona ba na bino ezamo ebele donc oyo ezaki ndeni na loba omba bandeko nanga leo tolali na deli télévision leo na kangi bino bota sumaka musu te. Ok, ezalaka boye na ne moko boye na 2019 bandeko nanga na lala nazolota minu nanga misatu ezoko koningana mona pa elongwe ezongi donc asi na yebaka ngo ke eza so minu nanga ezoningana eza liwa o ezokota na famille nanga donc na miyebela kango déjà pona yebango kala po leka nene na bonzambe na 2002 nde na bandi komona makamba minu nanga koningana butu mais pona koyeba ke eza batu kokupa eza famille ne koyeba on se kata na ba 2009 boy na ba 2009 nde na ka koyeba ngo ke eza famille nanga ozomo ata so ozobeta mutu so bat ba comprendre on te na beta apete nga mona tika na on comprendre ke eza bon so minu nanga ezoningana bondela kapona bandeko nanga. OK, na 2019 awa na komona bandeko nanga na moni nini na moni minu ezoningana misatu en tout cas ça langue be na zana ba exemple nango ebele po e arrivaka donc au moins akuta musu pendant 5 ans elanda na chaque année batu mi bale ba kufa na ne odona yebaka déjà batu boni ba kufa na yebaka batu misatu ba kufa na yebi alifo kota siko mabonde pona on na 2019 to kene na tsolong mbangu na 2019 na ekomona ba eko yebisanga ke be minu misatu ezoningana nga le minu misatu eningana nga na comprendre nga bi batu misatu ba kufa na famille oyo nde nazo bondela kanga na bi nzambe sunga batu ba kufa te yo na ebisi yo soko zo bondela bien te batu ba kufa yo na ina ba ko bondela bien na ko bondela bien te ko bondela bien engir bake o soki nza ba réveiller comme faut kota na mabondeli ko kota mabondeli ngir bake o kote lango jeûne et prière sale lango jeûne et prière pe bondela na profond et puis pour mona signe penda ke nzamba longoli mi pepe o fo mona ozomona bondela penza au côté lango jeûne et prière ngasko na sala ki yango te nzamba talisa ki nga likambo moko boye pe na vi na nga likambo boye pe nzamba talisa nga fa na bondela pona ngo moko bonde pona ngo moko tiki nzamba rappelo yango obondele mo tika na moko msu nzamba rappelo na ibisa ko fo bondela kapona likambo muna ozongeli on suka bongo sikoyo nzambe le minu misato ezoningana nga na butu lelo na lali minu ezoningana après 2 jours minu ezoningana 3 minu minu misato ezoningana ngekweya na ochaboy na susu mga bi liwe koti na famille oyo seka ne oyo batu misato bakokufa ozomona nde na kotaki ka mabondeli ndenge kaka tozoloba na kotaki mabondeli pardon na bondela kika na obonda so na obonda na otonka na prier nzambe épargner liwa na famille nanga épargner liwa na famille nanga pas après quelques jours na tiki na ko bondela pona ona bosani mbala moko pa na monsu minu misato ezoningana na susunga bien situation oyo elongwe te de funa bondela susu na bonde pona ona bi seke ezosenga ka fo okotela yango jeune et prière période na lokwa mosala mona nde kosala na mosala na jeune susu ya moko nakota so mabondeli ya moko na omona onka bongo bandeko nange lo nini yaki koleka tete nzamba azali nzamba ayebisinga na fuka mikomtu na bonde nzamba ayebisinga Adeline na lota ndoto na loti ndoto mo bato moko boye ememi bato 4 ya famille nanga na zomona mutu moko na moko mendeko nanga moko mususu wana kuzina nanga moko akuei siko na mai ale bato wana ekena bato misatu ale moko wana bimi to sale photo bimi se mazaki gravement malade
nde ambulance eko to yake laisse ko na susu ngabi ah seigneur ndoto o elakisi ni nde nzambe aliye bisinga abinde ko na wana o monya ko ina mai awuta na eza lokwa aye déjà biki na liwa donc il fallait ba on 4 ba kufa mais ye déjà biki na liwa ma obela makasi mais 3 personnes ba ke na bango wana eza déjà liwa eza liwa bazokende na kokufa nde bake na bato bon nzamba pesa explication bandeko nanga so loti ndoto comprendre te tout na explication ko ya kamba mona réseau sociaux na loti boy lakisi boy te explication na yo moko yo nzambe tout na nzambe nzamba sawana ye mta loti si ndoto fa pesa ko pe explication a loti so bandoto ozo na explication moko ezokoka ezokonkode te na ndoto ne zama be e ya mabe makasi so loti ndoto e que ozo comprendre yango te kota mabondeli tuna nzambe ndoto o elakisi nini pourquoi na moni elongi ya mutu boye pourquoi na moni boye eza nini ndamba explique ndenga na tuna ki nzambe elakisi nini taka ndoto na loti bato ndeko na mususa kwei na mai azoluka ko danger po abima ameli mai meto welela ki to bimisi na mai mais bato misato bakina omona ba mpe abake na bato boye ndesko to benga ambulance eko zwa ndeko wana o abimaki wana po bakene na hôpital po amelaki vraiment mai nde na tuni nzambe le na lamuki na tuni nzambe elakisi ni ndoto oyo nzambe alobi na nge elakisi liwa na famille na yo wana deya nazomona deja minu misato ezoningana abili wana famille no fale bato 4 bakufa me moko oyo moni oyo ye akufa su te me aobela nde makasi awuti na liwa kobela me bato oyo moni ememi bato misato eke na bango nde bake penza na liwa yango wana fo bondela makasi mpona bandeko na omisato wana o baza na kati ya bato wana bazokende na liwa po bakufa te ngabi nde boye ngabi ok na okotela ngo mabondeli bandeko na kotaki mabondeli te nzamba aza malamu yango mona bamususu leli makasi so bandeko na wana bakufaki na ngana lela makasi ngana banzamba alobaki me na sala ki esengelaki te ozomona donc kokota mabonde nge bakota jeune et prière ezati ba jeune o batumsu basala 21 jours 40 jours babimi boye baza na solution te na problème te jeune ata ya 3 jours obima na solution so nzamba lingo continuer yango akoloba na o continuer ozomona osali jeune no ya 3 jours pona mamzamba taliso nga na sala ki yango te bandeko nanga na bosa na olobaka na osala na bondika nzambe sunga famille sunga liwa na tangi bakombo na bango pona mona bilongi ya bato o bakufa na tanga bakombo na bango bakufa te bolongo la besu de mort kati na bango bandeko nanga nde eya kosala nini eya kosala ke nani dokwa na bondela kite kaka même période wana 2019 ndeko nanga na Kishasa cousine nanga moko aye ko benga nga na téléphone appel Kishasa na yambi allo ade boni nga na bi bien boy toza awa na prophète na biso aza na posa asolola na yo ana posa solola na nga eloko nga linga biloko wana te na muneka nga bi nzambe nanga nani bon lokwa ndenga benge nga bazaki déjà si place wana mwepe na boye ezate nga na bi oke pesa nga ye apesi nga ya bima se boni nga na bi bien alobi na nga alobi ndenge bozalaka na poto na libota oyo mwana mwasi ya mukolo eza yo nga na bi mwana mwasi ya mukolo eza ngai abina nga papa ndenge to botama na famille na biso wana na bana nyonso o ba mama na biso ba bota ba mama na biso nde to botama kana libota donc azo le yebisi ko ndeko nanga boy poto ke nango bongo ayebisi ndeko nanga na cousine nanga alobi na ya lobi ke le tozo bondela nzamba alobi nanga obengela ngai ndeko na yo moko ya mwasi aza na poto na ndenge bobotami na libota ya koko na bino onde bobotami ndeko no moko azana ndeko oza bandeko na poto me oya mukolo ya mwasi nazana nzamba lobi o local o bengelanga oya mukolo ya mwasi bandeko nanga ndi atala ki abi oya mukolo ya mwasi za ade nde bayaki ko benga ngape bandeko nanga nzamba zali nzamba lobaka asalaka makambo ebele aza tellement bolingo tokoki ko imaginer bolingo nzambe te ndeko wana ayebisinga nani prophète wana ayebisinga boye alobi nanga
ma sœur na confirmer est-ce que na bana nyonso bande kwa sunda o bobotem na koko na bino yo za mukolo na bango nyonso nga na lobi nga mukolo na bango nga na za mukolo bao nyonso batikali baza baleki wa basi mama lobi okay nzamba lobi na nga boy na yebisa yo na famille na bino o na yebisa bino nzambe na likolo témoin prophète na Kinshasa yo muna ba prophète on na Congo wana bango nyonso baza ko beba te ya bien bazali ndeti ya zaki ya bien alobi na nga bi ma sœur omoni nzambe alobi na nga boy l'air tozo bondela mba monzamba lakisi nga sœur oyo abi na nga sœur oyo azana bandeko na poto yebisa abengela yo sœur oyo aza mukolo na bango nyonso baza na poto solo la na yebisa eboy batu misatu bazokufa na famille o bandeko na nga nzamba otulu bananga makamu 3 jours passés prophète ana zolo bananga yango alobi nzamba alobi na nga batu misatu bakufa na famille na bino kaka na ne onde toza na juin oyo tito koma na décembre batu misatu bakufa et puis batu wana si déjà batie bango penza na mutalaka do yango nga na mona yango nga na mona ki bato ezokende na bango abisi batie bango déjà na mutalaka bakufa mais nzamba lobi na libota na bino mobimba na famille na bino mobimba muta zaka na liloba koloba po bliwane longwa kati na bango eza yo bandeko nazo yo ka message wana fandi kimia alobi eza yo mutu okobondela po bandeko wana elibo famille wana babika alobi boy abi le nzamba talisi nga ndeko na yo oyo kuzina oyo nzamba alobi na nga batu misatu bakufa na libota na bango na famille na bango batu misatu bakufa ka mikolo baolandana so na lingi na bondela po na ye nzamba alobi te muta ko déclarer maloba za na poto yende mutu fa bondela po libota oyo batu wana misatu bakufa te aza na poto yo sala kaka bobenga ye po yende a déclarer maloba menga na lingi yo soutenir ye po bondela po liwa o eza tellement makasi na lingi yo o soutenir ye na ba prière po liwa oyo elongwa na famille oyo ye kaka obike prophète ana zo bananga bima sœur kokufa na kobika bandeko wana misatu eza na munoko na yo yo soko lobi eloko te bakufa soko lobi bakufa te bakufa te nzamba lobi na nga bongo na yebi to za nani me nzamba lobi na nga ndenge wana na aide yo nzamba bina aide yo na prière bandeko na nga na fanda eka kimia na yebi se nga bioke prophète nga pe nzambe atalisaki nga yango awa mais alobi na nga abi na nga nzamba alobi na nga na aide yo po bato wana bakufa te ndenga bisiko to sa ndeni kasi po o edenga ngo na ndenge ni leka azolo bana ku nga mona bi makambo ezo continuer po nazo kotela ngo ba jeune et prière te fona kota jeune et prière mba moya binga na ko soutenir yo mais biso to travaka awa na nini ya offrande to travaka na offrande il faut osala offrande moko ya rachat osala offrande moko ya rachat opesa offrande moko ya rachat po na ko racheter liwa wana po na ko longola liwa na famille na yo siko nga déjà na bandeka koloba ke mose na nzambe so monika comme ko senga déjà mbongo po na ko aider na nini c'est que azaka ya faux mais tellement l'air ya lobi bongo bandeko nanga na ukaki ke iloko moke funa pesa mbongo oyo funa pesa mbongo oyo alobi po na rachat po na to bondela po na bito travaka na ministère soki prophétique pe offrande na ebikute aloba bilo mo boto travaka na prophétique offrande soki ndenge ni bloko moka ndenge wana donc po to bondela po na yo il faut ça l'offrande bandeko nanga eza pe moko important makasi importe bango kaka po basenga kango mais eza pe mabete nga na pesa ki offrande na 2019 na pesa offrande wana na tindela kaye
na yebisi ndeko na nga mosusu tia quelque chose nga pe na mbongo te awa mais tiaka to pesa kaka batongo ka po basambelaka eza ofrandi mais problème te liwa oyo nde nzambe atalisi nga atalisi pe ye to pesa bandeko na nga tozwaki ofrandi nga na tie na ndeko na nga tosangisi totindela prophète wana na Congo totindeli prophète wana na Congo prophète wana bi oke tosala prière soki pendant je crois soki une semaine bien quelques jours to bonde na olamusa chaque 6 heures to bonde la pona ka ko bimisa esprit de mort oyo bandeko na nga tosalaki yango prophète wana ando benganga abenga na 6 heures pendant ce 3 jours na bosani kaka pona loba bilobe ate ando sala bongo abendanga benganga na 6 heures to bondeli to bimisa esprit de mort na famille pe na 21 to bonde to bimisa esprit de mort to salaki yango à l'après liwa elongwa ki bandeko na nga liwa elongwa ki a parti ya bongo na yebite bambala mususu ezaki kanga mume nzambe seka munenga nazaki mikolo na faible seke nazaki vraiment mutaba jeune et prière te ozomona nazaki mutaba jeune et prière te nzamba talika na maloba kako nazo bondela boye et simba te lokola prophète wana ibango banda kota ba jeune et prière kuna bazo bondela azwa kombo na nga koma yango sujet de prière libota famille liwa 3 personnes fallait bakufa akoma kuna bazo bondela na groupe intercession wana nga na tindi mbongo ya rachat lobaki ya rachat en tout cas na mona résultat na mona vraiment résultat naza na prière naza na vidéo moko na kosala na loba ke liwaso ekoti na famille le bozo bimisango moko bo bimison pa mutu bo kepa mutu bo tambolaka so ekota ki na ndako etambolaka esengaka foko racheter yango ozomone dona lobango na ba vidéo moko bandeko nanga bozo remarquer pe esprit de mort ekoti na famille esprit de mort ekoti na famille eza mabete eza mabete ba o boza koyokana na bukangisi mbongo boluki mosai na nzambe moko bozo kwake ako bondela pona famille oliwa oelongwa bo pesa yango bo pesa mbongo wana a déclarer maloba pona famille na liwe ko kende nga na sala ngo na 2019 ezaka na volonté na ngate ye moko prophète wana nzambe mutakelo bapane makambo ya zotalisanga makambo ezateke ya yaki ka prophétiser pona ngo famille na ba kokufa yo bondela te nga moko déjà na yebaki yango makambo ezabo mine na ngambisa to ezoningana batu misato bakena bato moko akwepi ndeko na ngana azaki gravement malade abelaka makasi ambulance pe kozwa etiaki hôpital na yebaka déjà que oui na yebisaki déjà yo oleka na maladie makasi wana zaki na maladie te abeli makasi abeli corona makasi ozomona po wana ezaki makambo ezaki na 2019 oui na 2019 allez après te ezaki na corona te ezaki corona ta bela aka makasi na yebite so maladie mais abela makasi po ezaki 2019 wana ba corona nano yete ozomona lera eko bela corona wana ezaki nango makambo mususu o wana ezaki ka maladie mususu abelaka tia se retrouvé na hôpital na yebisaki ezano na kimia po eyebanaki ke fo bela donc ezaki déjà bon fa ndeko bondela kaso na kote ma bondeli ngana bimisa milimo pe ya maladie kati na epo bela te engeleka na pete mais na sala ki yango te ozomona sala ki yango te ozomona batu musu bazo bela na famille to à cause na ozo bondela pona ba honte ba difficulté za na famille pauvreté za na famille na yo eza à cause na yo nzambe na nge video oyo na koka bolango mibale na kaboulon des vidéos na kaboulon ka des vidéos pour l'équipe nite belé na kaboulon des vidéos on a tellement de ou un aliment impôt bolanda yango vraiment par exemple il est kaki tellement ebelé faki kana loba yango donc yozo mona donc yango moni l'air ozo remarquer esprit de mort pe kati na yo esprit de mort ozo bonde zo longwa te luka mosali na nzambe moko oyo ozo mona ke yeso ka lobi quelque chose na obika luko France ya bien pendo luko France mo yo moko senti ke ya bien to lobi te ke ya bien fait la soki combien te ezate ka refrand moko te na luka kata 10 € ka na tindele yo za na mbongo ebele te o luka mpenda écouter yo pendo bite nzambe ngana okufa te na obonde na mbongo na okufa te penda mbongo oyo nazo te racheter liwana nga e racheter liwana nga
nayebisa bino so oloti ndoto obungisi mbongo eza mabe. Kobungisa mbongo na ndoto eza mabe, mais kobungisa mbongo na kibomoto boye e remplacer kata musu makambo mususu elingi esama na bavi na biso. Lero obonde oleli nzambe mbongo ebungi me na suka nango loba so ezaka mokano no mbongo oyo efaki ebunga nzambe ezwa lokumu. Po liwe elongo epa na oyo kooke epa mwana, elongo epa na oyo keke epa ndeko pa kuze kookende kuna, mais le yo ozwaki ofrande opesaki ekokende nango kuna. Ekende po yo o perdre déjà mbongo offrande wana yo longoli opesi o perdre déjà. Donc eke kuna eke yesko mosena nzambe ande lera kozwa ngo akoyeba ndenge akobondela mpona mbongo wana po liwa elongwa na famille. Ozomona naza video mona zo préparer awa comment l'esprit de mort eyaka pa na biso, ba malade eyaka pa na biso lero ozobondela mpona mutu na ko expliquer ngo pena na video awa bo comprendre makambo ebele. Ozomona bo comprendre makambo ebele d'ailleurs ozobondela mpona mutu liwe koyapa na yo na expliquer na video wana mpona loba ndambu te po bo comprendre te so na lobi muke na ko expliquer na video wana nzambe azana moko na moko o bozotala video oyo. En tout cas vidéo on a autant numéro 2 nazo tia wana musu numéro 1 po eke tellement moulai na mona eka funa expliquer nga pe na loba mingi boyebi pe na ebite so eza des photos ni na loba ka mingi o yaka na bimisaka vraiment na lobi to comme na 1h40 minutes. OK na tia wana 1h du temps au 40 minutes po bolanda ndambo wana après okolanda pe oyo nzambe amona moko na moko kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino. Amen.